www.potonapoto www.potonapoto. Non mais déjà, pour Nanga je trouve que ça n'a sens parce que pour Nabato il y a une histoire, il y a l'église, il y a Congo. Mama Tumba Chaoumba, c'est pas une gamine. Maria Longoli manteau, aya pesinga manteau. Donc manteau là on se séparé dans côté. Donc sœur Marie m'a pesanga yango, donc tilo na nango. www.potonapoto. Ah bien mona. Eh ça Valentino yango ya. Moni griffe non. Valentino Benda. Yeah. Valentino sœur Marie m'a pesa. Oteka posono sœur Marie m'a pesa donc pas yebi on a sala ya mi. Mais marabiti yé mutarozo yango. Non. www.potonapoto. nakopesaka conseil Maria azalaki moto ya za kosalela Nzambe ekimelo ya solo eza kaka Nzambe likonzi ya solo eza Yesu Kristo. Mbote na bandon so balingaka la mine donc journaliste du Saint-Esprit ça nous toujours match qui te commence avec tes meilleurs sites www.potonapoto avec partenariat na ngai Congo direct avec boss de boss Arnaud de Fouma 500 mégapixels na bonne simana wana Junior Kadia Marcy Media Babi Moto ado sala don na ba ministère chrétien ado sala bango studio na moins cher na misala malam ningi za lelo o to vers minuit te kozwa esika ba ministère chrétien tout ba fandi lelo mokolo ya vendredi oyo bakundi sœur Marie na kati na mboka ya Kinshasa ya koti lelo na mabele mokolo ya vendredi biso a pe na Paris ba ministère chrétien ba fandi na ba pasteur na ba tout o na sœur Marie ba fandi bazoyemba ndenge zala kaka dernier jour na ye o ya ki na mabele tiki biso bandiko baza lelo o ba ministère chrétien baza za vendredi to zo bango ndenge zala kaka to kota na kato so no ba image ndenge zo leka avec Arnaud Fouma 7 mégapixels to na ba image après wana to kozonga pour te clôturer émission. Merci beaucoup Tolanda. Merci sœur Hortense. Nous allons recevoir la sœur Abia. Sous vos applaudissements, vous mettez les soins beaucoup en casse. Amen. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? La mort, ça doit être pour nos chrétiens un sujet de joie, bien-aimés. Nous sommes dans la tristesse, bien-aimés. La sœur Marie est partie auprès de notre Père. Nous allons nous lever, glorifier son Saint-Nom, glorifier le nom de notre Seigneur qui a pris notre sœur. Il est à côté du Père. Là où il est en train de nous voir, bien-aimés.
Amen. Amen. Frère Jérémy Pichet, s'il vous plaît, venez. Je vous laisse un peu, pas compliment, je vous la donne. Pourquoi? Parce que un homme a dit, là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale, le seul qui compatit avec nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là où de pouvoir le cœur condamne, celui qui vit au-dedans de nous, il est avant tout que les autres ne puissent pouvoir obtenir. Amen. Hein? Chantons cette chanson si vous la connaissez. Elifa. Utanga koma kosambela, utanga koma mobisu, kimiana motema, omoni sanjana koma kotalela baba masiyako, nakombo na Yesu, nakamisale ya babe, nakombo na Yesu, nakoma koto yako baba masuku, nakombo na Yesu, kimiana motema. Mas se eu ali, nossa dia, qual eu sou?
On a de l'avance, on acclame le Seigneur. Sœur Rite. Et puis j'ai quelque chose à en ça. Au moins, bien aimé la mission, Azolika, Nakaye, vraiment Zamba Vansate ko Pambolayo. Amen. Normal à César, ce qui est à César. Amen. Amen. Celui qui a quelque chose, on peut si rapidement avant de dire awa, il faut te foutre un bon guana. Alors, tu as mis sœur, on a mis son rite dans zéro moko. Thank you.
bonsoir Anne Nebisibino, tous à la matanga ya Sœur Marie, tokangi pe moko oyo lelo pasteur oyo lelo ayamba pe Sœur Marie na mboka oyo pasteur Francis oyo bato tout boye bio dans le monde entier. Yo aza na droite na ngai mais tout le monde lelo na veillé. Tokosoa na ye to ba relation avec nango na Marie. Souvenir ni ya malamu o atika nango. Bonsoir pasteur. Bonsoir, shalom. Ouais, pour un souvenir, il y a Sœur Marie d'abord, la relation de Zagé, la relation Kanetia, Bananzambe, Namosel Nanzambe, tout ça parmi les pasteurs Otoyamba qui a des fins, pasteur Hippolyte dit tout, apôtre Flori Pangi, ainsi que moi-même qui vous parle, tout ça qui, pasteur Oba organisé, concert dans Katamboka, moi, on a besoin de ma gloire, na Fondation Lissal, sans oublier aussi Maman Nelly Glenn, Oyamema, Marie Missam Napoto, Namobane Glenn, dont respect vraiment, et puis Nzamba Pambolabino. La relation, c'est une relation comme il y a vie chrétienne, il y a production, et puis il y a Bonzambe, toi, comme on en a tout coutana. On a même côté un stade de martyrs en 2003, à Betara Penakata stade de martyrs. Et voilà, pour nous, ma cambasseur Marie Togolo Bakake, Azamuto impacté génération naïe, Azamuto Oyo, Nzamba Saleli Mingipo, Aza comme modèle. Bon, Tolinka qui na liwa na ye et ça na kimia. Tobo inde polémique na batonyo sur le côté ça polémique. Voilà ce que na we koloba. Parce que na ba bato ba biopé ba que non passer à na agence na production. On doit pour occasion tu tika pe ko produire pété. Oui, Sœur Marie na sala production na ye na concert mo rabeta na Afrique du Sud, mais ngam na production à Paris. Donc concert en haut dans ces appels na internet bon mon nango na sika sera production à Marie Missambu il y a concert rabeta na Afrique du Sud. Mais souvenir ni ya malam oyo tikaloka. Souvenir ya malam ya Sœur Marie Missambu aza mutoyo soki aza likam na muto sa muto vérité que asepe na likamuta lobby akanga likam na muté maté. Aro bano ke pasteur na sepe na likambo tebi atunyo likambango mais likam na muté mabo aza hypocrite. Et l'on a sepe la jardin souvenir na tikel na ngango pi aza muto mo akanga kandaté donc aibi ko se réconcilier batu vite. Et puis na mona ga me marabatu mingi na présence ya Nzambe na nzela ya couper sa espoir na lamentation puis na supplication puis na louange voilà. Parce que excusez-moi yoza bien placé pour nous passer à message on a ngina loba moi na tikali a utimboka ya Londres azana Kinshasa maman a botaye azawana azana ba menace conseil nous kopesa na bato bazonga ko menacer maman mwana par exemple ba mission chrétien par exemple na ba sala Nzambe conseil ni européen ça na bango nyonso baza nazo bana mwana ya Sœur Marie Rite donc mwana soka bot azana libumazaka ya mama soka bimi akoma ya batu nyonso tout akufeli mama mais akufeli famille te famille biso tozawana to soutenir ye et puis mama na Marie na singa na batu nyonso ba respecter mama wana eza pasi kokufela mwana et puis biso tona évangile okanga mama wandokite évangile de tei et évangile kimia Bible dit honore ton père et ta mère. Babite kanga maman no tata ndoki. Donc total la douleur au maman na zalango et puis toi assister to consoler et puis to pesa kimia. Si ma matanga to tika barimer puis na singa na bentornote après matanga oyo ya Marie Missambu ndezo sila boy to za na kimia. To tika ba polémique d'internet. So to lingi mutu. To lo ba makamne puis ya kimia qui tchaba désordre. Et puis na interpeller ba tunyo surtout ba sala ba base. Basala ba nombre de vies na simaliwa ya Sœur Marie basala ka base to ba yeba na simaliwa mutute ezala malamu nde so mutaza olobeli boyo kani boye mais so mutasa kufi nde babi respect aux morts. Ça va, merci beaucoup. Merci nzamba pambola merci. Merci. Voilà wana butuko landa pasteur François Lola alobi mambo ya bosolo pe na bonzambe pe ozana maele asosola atia pe na misala. Merci beaucoup nengezala ka tota micro baladeur na bandeko nyonso o bazali awa na respect ya pasteur na longola ki chapeau ndengezala kaka na bomba mo elongi po gazateur na nga junior Kadia Maxime Media balobi ya dala ka bonga linga ngana tia ba chapeau avec Arnaud vous masasa média officiel et babi ya leki bangoto yozaka na caméra yozaka na caméra nini Arnaud vous masasa média officiel ya leki. Merci beaucoup na Congo Direct babi partenaire na ngai babi ependa awa poto na poto awa Congo Direct a babi mitema babi Togino Luka Jordan Mayingi ah okumina simala ngai ngaba loko Togino boni Jordan Pepe le maître boni nzoto Pepe le kitoko mais to ebité bino ba yanke ba yakuza ba domelaka mo bloko na bino mais yone na matanga Sœur Marie sana tenga na yanke te ngape na yakuza te na mela appel côté na ka playboy garçon moka ya bien sola bien na mututu donc nezalaka ke sera dae
ma chombe leliki asera daile to sanga na salle lovely to bendani to tsama présence pour na ndenge zaka ko dernier hommage quoi to za na présence quoi. Nous yebisser mariton bana yoka banzemu na e bana salon ndenge. Ah ouais, en fait banzemu ne zaki très bien ando composer banzemu moko bien donc zaki ma sozo landango sozo yoka ngo saloma bien ko zaki ma na profondeur ma surtout ya makamanzambe quoi zaki sermo zaki kokabula te ya zaki côté ya batutu ba maître ba yuma batutu donc zaki ma sermo play donc voilà. Le message ni aux alango ya suka bien. Message car nazo regretter surtout mingi na peuple congolais na biso surtout ba kinois s'il y a un problème tu interpréteras ngo na ndenge na biso que Sœur Maria Zaraki boye Sœur Maria Zaraki non ntai ba makamle c'est ça ka nzambe. Voilà parce que surtout biso ba kinois to lobaka trop simel wa mutu. Sœur Maria kufi c'est bien azaki pe na bien azaki pe malamu na mais to vanda kimi nzambe muta ko juger ça que Sœur Marie azalaki boye ça la bien te ça la massalité. Waza mutusa dai ata bolobi ayo kabinote et ça tout biso surtout ba congolais to bon ça mentalité na makamba ba deyo et ça la salité si y a un problème to comme gara Sœur Marie Zaraki boy donc voilà donc ça va merci papa voilà vania simnga toujours dans matanga to continue toujours tam sa micro na biso tozana ingénieur de son ingénieur Alsam Sala Malam kitoko ndenge zala kaka Serge Kabango ya motema ya Sœur Lila o binonso boyebi. Bonsoir papa na sepeli koyamba na poto donc o ça musala ya bien ya propre en tout cas merci mingi na koyamba ngai. Merci beaucoup Frère Kabango lelo o batu bayebio ingénieur de son au cas que travailler na Sœur Marie occasion mon travailler na Sœur Marie. Non, tu travailles, bateau est bien ingénieur, ils sont peu artistes. Donc, na Marie, tu travailles, ma bébé, hein. Donc, na yebaki na nous starté, na mon gars sur mon boyer na studio dans les années 96. Donc, on a bossé en 96. Ma Marie aïe, baki na ba frère Anthony, na frère Moussous Richard, so na baki moi même so bakenda ba Afrique du Sud. Ba osa album na bango quoi, c'est mais ba non semble na mon église kuna masina baye. Sœur Maria fouteli bango studio ayembi ko tupena des chansons wana pa ça ina bango ba cœur wana na yoka ki ma voix n'était pas ba si wana mingba mbala ba ki tema ibele to sali connaissance wana après tant ba nous préparer ba maquette na ye abi azu producteur nda egoya ainsi ba comment ina ba les années 98 to sali ba maquette wana après ngam na susa ki ba sortir album bangote ay ko travailler na Vezola ba ki va travailler na ba chanson mususu na ba pauvre de baba babimisi ba Seigneur ngana yo travailler na album ya Kitalatala o ya Vala Bakan donc ngam na sala ba tout ça ba arrangement na frère na biso Crispin to beti ba album to la route passer Marie azo lambe la biso tozoli ba répétition ya linga kuna na intégrer ka groupe na ye mais ba siranga to beta na OK jazz ba na OK ngabita ko musala nzambe na sala ngo pour que na yebi ke nzambe na sala ma minene mais talaka ba côté kuna nde ba pepo ba nini ba voyage côté yo monika ba musala nzambe nanu ezaki nanu ko vanda te ba série wana mais alinga ki vraiment to travail ba biloko belé to travail ti ngana ye ba poto to beti ba tourner awa manto kuna lati za imta pesa ngai ah bon o mona lati manto yo eza à peu près dans les 1000 et quelques euros to beta concert na Italie après to beti LC tant to beti LC wana il y a 96 wana. Allez, toke obeta siko na Italie. Allez, mutumo tellement que koyemba Sœur Marie le kaki atali que lo pese ta longoli manteau na e. Frère ngo longoli manteau na ya l'action Marie. Marie longoli manteau. Aya pesinga manteau. Donc manteau na ngo se séparer na ngote. Donc Sœur Marie mta pesa ngai yango. Donc tilo na nango. Bato biso non, évite manteau ça cher. Et l'équipe a ça 1300 1600. Abi non, c'est ça nga ma belé. Azo manteau wana. Yango tilo na za nango. Le manteau à Valentino, au Sœur Marie, tu es un peu spirituel, ça m'a belé. Particulièrement. Ah bien, Mona. C'est ça Valentino, yango. Mon griffe non. Valentino Benda. Valentino, Sœur Marie m'a fait ça. O teka poso no Sœur Marie m'a fait ça. Donc pas yebi on a sala ya mi. Mais marabiti, yem ta ozo yango. Non. Frère Kabango na matanga
Monaki, maman pauvreté, on a un bon de la sœur Marie pour assez quoi. Mais baboya qui a comment. Mais selon you, au monde qui a un boya maman pauvreté. Selon Gaï, au monde le roseau, bon mabiso, ba chrétien, ba msous baza, ba na Nouveau Testament, ba msous baza na Ancien Testament. Puis dans Ancien Testament, on peut baza na ba verset na bango. Ba msous baza na ba Nouveau Testament. Donc ba to kaboni donc ils habiteni biteni. Ozomona, de fallait ce qui l'église de réveil et c'est que le rôle nzambe malamu sœur Maria qui na nzambe malamu akina na si batanzambe malamu ba ngabatika mwana ba onde ngwana te soka na bima ba ngabatika ndenge ngwana te soka na catholique ba ngabatika ndenge ngwana te mais biso ba chrétien ba église na biso de réveil ça toujours séparé au monde azote ya boye ko kanga sukite kuna teine kanga suki no mwana mobali oyeno na église e ko sala bote mutu na mutu azana enseignement yango monike bakotikela mama mutumba ndeni mama mutumba zala ba enseignement muso badi na bala aza mutu yo nzamba selema kama minene ngai na yebi mama wana na ministère na ye abondela sœur lila madame na ngai omona le bomu na ndenge sala le bomu liboso ka bimisi badu sutiangaka e fungolela nzela mbala moko abondela mukola bondela mama lila mais non. C'est-à-dire que yo oyebi maman wana atala nzamba sara vraiment à travers bayeba ki yango ke ceux qui a bondeli batu mususu ba ministère na mwa bisango za lokuta ba plein wana ya pamba donc maman wana za na onction nzamba sala ka ye eza bano adina bala tika acha bango maboko adina balo nzambe muta eleva ki ye donc bano atika za ba maman tumba baza belé ba musu abebisa mais maman wana tilo la za na nzambe. Donc, eza mingi Marie a koufi moi la mouké. Koufi moi la mouké, azana vie belé fala sala. Mais pourquoi toko sala na bo sanganité? To me kanzambe, fa to me kanzambe tika na nyongo te. Fa to me kanzambe. To ba ke ya solo ba kenek ba mekaki ale batu musuba chola bango. Amoni bakende kuna basala eloko te fait to meka to sala eloko wana te eza mingi donc je suis désolé que ceux qui toujours continuer kaka séparation wana bino bozali batoyo tozo mona bino bo enseigner biso ke nzambe asekusaka siko bo enseigner biso siko nini ngai bo enseigner ngate nga siko so na zana carte église na vendre ngo banaka enseignement ya résurrection na ondimango te ponga na mona bato babondela pona bo basana ba trompe te baboti bongo loko ni ngo ezangi mutu azana michopote na kati bala musaye. Donc bon limiter nzambe biso to kine loko moko te wa yibi biso to vana ina bana ba kasavu bwana to kine loko te ba to zina ba studio to souffrir misapi mais to ye a to zu ba studio malamu donc nzambe ngasala kate ba profession to zoki ngona kini lelo to to moni réalité nango mais pourquoi to limiter nzambe pourquoi to nto kabwana to sangana ba chrétien l'église de réveil a toujours séparé toujours tonga batabima toujours tonga bata kimbangise toujours tonga bata nzambe malamu toujours tonga ba catholique biso ndem tokene lola mais tokene lola modèle wana ah non je regrette ça va merci beaucoup donc en tout cas merci mingi vraiment to changer tes âmes mingi merci Ozoa alisala nga do former bino le jour azwa ki sangwana ndeko nga alisala azaki bien te kapona marambo yo ngai vraiment tu auras information à source ndeko nso tomoni alisala temi lelo to comme sanza mtoroba nzamba za malam merci boni alisala salasi TV boni yo moko nzoto. Merci l'ami Domvo. Bonsoir Nano. Bonsoir. Nzoto siko ça va. Omoni nga mtalboso na benga kié comme par hasard ndeko azaki bien te jour azwaki sango ya ser akufaki okoki former bandeko bazoma message tant ozaki sango qui azel sous-souté sœur Marie au santaki ndengeni. Tout d'abord nous présenter dans ba condoléances na famille biologique ya sœur Marie Messamu et puis na ba chrétien et puis ba congolais nyonso. La sœur Marie aza moko ya bandeko donc tant nazoba bandeko azaki pena ndeko nanga. Sœur Marie na yebi ete na ndenge OK ya musika fanatique mo boy tout na travailler na sœur Marie Messamu na ba clip na ye na album ne ya Mystère du voile 1 sur tali bomo na Alissa la fils Angeleza.
Donc marché na ngam nazwaka ngo to kina tournage nda kunena kitambo na ba frère Gabi groupe évangéliste. Et ça lui a proposé ngai clip moi tourna qui a nzemba eya we ba yembaka na frère Mike. Et ça qui déjà tourné mais ça qui monté té. A proposé nga so na koloki le mutoko monter ngo. Na bénéfice ngeleza tout ça montage clip à liboso. Et ça lui que a épé ça biso comme marché et album Mobimba. Tu es ça naé album Mobimba wana tu tourna qui na foire et pas Paul Mukeleng na boulevard des Stars na studio na wana. Donc tu vas naé tu sala ba 4 jours tu là la resika moko tu la muka resika moko. Donc tu comment qui pena le quoi famille et mbala suka na mona Marie Misamu. Donc après on te ba concert et tout mbala suka na mona kai tu kutana kani na Kinkole avant de voyager. Mais singa tout le monde ici Marie Misamu kona. Na wana kandi biso artiste tozakana déranger après ça na bisé ngandi kolonne na zaboye pour azobe anga toi tu es mon frère parce que quelque part aza muntandu munyanga ngape muntandu donc et ça là que kindeko nepsi na carburant ya lobi nga okosi na biaso na carburant na zoka pana tout ce qui se gala mise 100 apesinga mbala suka na mona ya wana na epoto na ekomé na Facebook m'a répondre à répéter et ça là samedi bah 23h petit nango Charlie HM abenga na téléphone abi vie na ki Marie Misa Makufi ya solo na bine nini yo Marie Misa Makufi bon nga mo diga biso ba congolais de tamzaka basama na bizela na vérifier pour ya pe benga ga vérifier pananga na Facebook na Facebook na moni ba photo déjà publiée. Mais cousin nga Blaise Louye un journaliste a publié yango na moni papier mbo ma publié yango na bengi Blaise poza awana azaki na France à cause de Belgique na bisi mais na moni botie ba photo kuna mamba solo bozoloba oh Marie Misa Makufi ah du coup Marc Jacob abenga yazaki na Angleterre oh est-ce que qui sango sœur Marie Misa Makufi ngape na yo kango abe nazo na vérifier ce que ça solo bendeni ono nga na bengi mutu moko boye awa parce moi na azali balobi moi na lobi maman na kufité aza na hôpital azande sérieusement malade moi c'est une équation ay ben aso frère moko na za Angleterre ba so na ay bi c'est notre bukato vérifier na ali sala yebisa ali sala azela cameraman moko kufa bonga publier na Facebook ngabi tana ndeko na main libre atie na main libre atie na main libre ngabi ndeko pa nkoza méchant tout le cas vérifier information quand c'est ça c'est sengo attends de qu'on a biso a couvert ça biso passe faut le cas vérifier ça sur le bien le kuta oh non confité bon ça va c'est bon Blaise a vérifié na kin ba confirmer qu'il y a sur la koufi a benga non il y a sur la koufi na benga Marc Jacob te confirmant du coup ça lenga mabe dimanche ça na bien na monika dit normal lundi mercredi na bien que attention dans la pharmacie na ta tension boy 20 pharmacie ko debi singa ina ke tiko na hôpital nepse na ke ngamoko na ke na hôpital a Kremlin na bakanga nga pa métier banda tongo tibutu parce que o gaisa o mara et ça lenga ba be mo o meli kambo e bonga boy ki muta zo bela bozo ba ke mutonde ba eta komi na du coup boy to la moko na tongo moko boy ka we mamoko Marie Misa Makufi et choqué biso et puis passe dans les mingi na biso ba congolais to ba méchant moi misa tout ça na télévision to servir bino bozo tala bozo sepela to ebi ke bochola kana basima et tout y a pas de souci mais tant moto akufi to me karape ko respecter quand même bah oui on a passé en Angleterre nga franchement énervé nga un pasteur à quoi s'est comporté le quoi s'est comporté qu'on a été ce qui vraiment a pasteur à solo là tu as déconné mon frère franchement aux a sans cœur et puis elo ko sali soko kan se rendre bana nzambe service à malamu rendre bon mauvais service parce que bino bozo rendre bato ba incrédule comment un pasteur au côté témoigner ma bé pour na ser na yo bozo rendre bato ba incrédule franchement pour ceux qui bato bozo benga ba païen bazo mona ba mabongo ayo sani pas ça nzambe c'est Marie Misa moi ça dit soki nani Jésus ayaki na mukili oyo parce que masumu ezalaki soki na mukili mobimba to saki bassin ayo sani ayo te batini ayaki parce que ayaki pona ba brebis o bazaki égaré
comprendre yango nzambe atinaki mwana na ye mpo bato bazala sauve soki lelo bato nyonso bakomi otémoigner sere Marie Misamo azosangisa bato azosala boye azozongisa boye mais kala bozomona yango mabe soki lelo bakomi opesa ye raison tozala mitema malamu ndeko akufi tosambela nzambe merci nzambe opesaki biso ozwi ye akende kopema malamu et notre bon luka ba critique ba polémique na simaliwa ya mutu c'est pas bon et puis ser mon auto susu na YouTube awa makambo ngai nazala trop télévision te dans le rappel trop mais ça m'a vraiment choqué ce que nazolo baboy parce que est choqué nga mususa auto le kawa Caleb mutabakisi Caleb asali boy ayebiliwa Marie Misamo yo zanganga bioza prophète ozana ba preuve makambo to lobaka ba congolais to ka ko vérifier makambo ko lukaka te na yokaki na monaki filme na talaki esalaki nga boye filme esalaki bongo parce que na ko banga na yo kila na buto zolota comme Jésus Caleb bandoki ba Marie Misamo bandoki tout le monde bandoki finalement tozala motema ya bonzambe tozoke sambela soki to sambela pena solo to linga être oaza pembe na yo parce que nzambe to mona kate so tozo ba to linga ye bo muto za pembe na ozo linga te soko lingi pe nzambe te parce que nzambe tozo ba être semblable ya nzambe nzambe asali biso na elili na ye do tango nazo linga te la mine na lingi nzambe te po nzambe to mona kete soko na okumisa linga nzambe yo na lingi yo te na lingi nzambe te donc message azali nango ya kopesa yango wana bana nzambe tout sami mite mesali pasi ezoki mais tout ça eloko to sala te nzambe bazolaka décision te yemtu point final la vie na biso ezaye yemta pesa source de vie yemta ba kozwango azumi sa moto condamné nzambe te ayi po na azumi sala na ye et puis esengo nanga eza parce que awute na bolosambo azali na retraite akufi na ebike akene repentance so quelque part a dérapaki nzambe na yoki ye totika ko juger totika nzambe nda juger yo mukolo okufa ndeko ezandeni na ndende ko mwalo baki yo okufela wapi to yebite. Merci beaucoup. Merci. Boyokine sarabino biso de réformation sous ndeko tanga ki sango Sœur Marie tension mataki pour nous vérifier l'information tant on a monié na kangi pour yemoka loba. Merci beaucoup na gazeteur na ngai Arnaud de Fumasa peut-être côté na kati Tolanda. Voilà quand on continue tam sa micro sur balader l'auto kangi moko na sa musali moko na kombo ya prophète Pembele oyo batutu ba chrétien tout boyebi pour faire le mpanzi na ngai awa na droit dans PC mbote. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonne ndofo. Nzoto eza malamu na mokano nkolo. Mokambi tomoni Sœur Marie autikotika biso lelo nzoto na ekoti na mabele mais tomoni bino tout boza a na Paris bosangani message nous en yango pour na libota na ye betango ka isango na ye ndaki ndenge message ezali omoni Paul ayi rolobake pour na ye liwa ezalo kola gain donc pas na biso to kokamwa raté pas na biso to kokamwa raté donc soki liwa ye kat na biso to kokamwa ngote et koya na moment nyonso ko linga parce que tu as déjà prête. Ou parce que prête était balenga lenga nango. Si tu comptes sur total bien, gain on est longa. Donc monde total est un monde à makambo. Ba problème est bédé. Au moni Maria yembeli nkolo asali makamane na nime mukile ni miyete. Ezo ndengo wana parce que Jésus-Christ atunaki mutuna nazanani. Obi mutna mutapesa la réponse na ndenga na ye. Ba benga ngo diversité des opinions. Mutna mutana opinion na ye. Donc mutna muta koloba oya ko koloba bamso balobi fils de Dieu bamso balobi prophète bamso balobi ba vandenga ndenge allez Pierre ay koloba ko sa Christ donc eza nengwana mais libota na ye et c'est pela itala kaka oyo de ya mukile sali ndenge ba lingi ye nde ba sepel na ye donc pona biso za lokola gloire pa na Nzambe. Voilà, merci beaucoup prophète Pembele la kina maman prophétise moko oya kete na Kishasa aloba ki ya ki pona rebond de la Sœur Marie quoi c'est kusaye mais bakangi na basala na Nzambe bakangi na basoda mais message nous en yango au monde yango ndenge ni nde bakanga ki vraiment est-ce que ngaka c'est kusaye benga c'est kusaye non au monde prophétie est un domaine moko très profond Nzamba ko tali so likambo tamso loti likambo mais prophétie nyo so za Nzambe te ange de la lumière par la sarabat makambo ala kiso makambo mais za makambo Nzambe te za pene be fete pe ko sala eloko moko te et puis mususu ezali Nzamba tali si mutu likambo mais likambo na ezana sagesse ko sosolango elingo lobato so ala kisi mutu alamuki ke alamuki
boye na musuni non na molimo lingo ba nzambe a récupérer molimo wana parce que ce molimo wana soki linga ke ndisika bakufi yawa azui yango mais bato bazo interpréter ndoto ndenge ya loteli ndoto to ndenge ya moneli vision yango tozo ba ke domaine ya prophétie za domaine moko très vaste za domaine moko ya ko saka nango te soko saka na kat na domaine wana oko pengo sa bato pe ko boma bato za domaine moko za ka teke oyo moni bo fo senga na yango biso to tozaki na kat na bima za ko lo ba biso te molimo na nzambe faut confirmer 3 fois pour confirmer les Cambouana. Autour molimo liboso, il a question deuxième fois, troisième fois, on a beaucoup de baptêmes qui aux Seigneur. Parce que ils ont raté son moni, mingi ba mona après. Et en réalité, maintenant, il y a diable pas là que ça. On va bien ange de la lumière, mauvaise interprétation. Il y a quoi ça va désordre. Il y a l'église, ma commande, ma vision, il faut que ça m'arrête. Oui, il faut que ça m'arrête. Nous avons bataillé, nous avons boulé, nous avons bataillé, nous avons mots, nous avons cassé. Jour en haut de grand boula. Donc, il y a un qui pas la carte na prophétie. Il faut que ça très très attention. Domaine moi, pensar mangomba. Merci beaucoup, Prof Pembele. Message à Souka aux Zana. Message nanga ya soki lingo lobake lingo lobaka ke bana nzambe fo batelema ko finga ko tuka ko choleza nango biso tanga na bimsai ba makoma ezaki pareil ba finga nga ba pasteur na ba te bele ba lobake na bimisi bata ba maboma na kat na makama nzambe makama mais ezaki développement vraiment na kat na musique religieuse na bandi changer ki musique religieuse na Congo pe na monde parce na porta ki souffle ya sika na kat ya musique mais na tala ka ilongi ya motote ba producteur ba kimaka ba lingaki te ba tala ki ba monaki na modèle bano ba kolinga bango te pe ba lingaki te na débit mais le col ezalaki likambo ya ki nzambe mu tinda kinga na sala yango en tout cas ba makoma ba bimaki pe mokili mobimba bana nyonso ba kota pe ko yembela nzambe mais congolais a na esprit ya ko développer te a développer raté ndenge zali na kopesa exemple tant portable yé Samsung a apporté idée Sony nani société bele porter idée ba télévision ba image ba makamani mais congolais za moto moso azue loko amone loko azaka pa détruire rango ako wela ngwa wela ngwa comme ça on a sukate or que idée na idée ba 25 ans donc total à caractère pour tout le monde tout le monde c'est pareil na ko ba c'est pareil les gars na ba makoma ko finga bango la preuve est que na batali ba kokate ba commune ba koimba musique na biso mususu wana melingo lo baka te na talia koma satana makamane na ndenge mais likabana nzambe tam se zakat na epo nzambe mutalobi biso to zo défense na yete nzambe ne mutako zo défense na biso habit ne juge point de peur que vous soyez jugés pour nzambe mutayebi ba wena ye ayebi batu na ye nzambe mutako to zo na place na yete donc to za na kat na kimia collaboratera pe musique ekola pe bande ko nyoso ko mais esprit kaka ya kokabula ezala na biso to sanga na biso nyoso na kolobaka eloko mosusu to longola eloko ya musique ya monde musique ya boy biso so to za vraiment ba vrai ba chrétien mosala batindi ba chrétien ba lobi na biso to luka bato yo ba yibeli loba te ba yana kat na loba so to tali David alobi na kat na Psaume 51 alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi. Donc alors il n'a pas enseigné les lois na bateau bateau transgresser en pe ba pécheur ba ya pa ina yo donc bisu musala na biso to luka ba bateau bazala masumu ba ya pa na nzambe elingo lo bateke to kima bateau to ba mo yo za mutsumuki bon so ba ya ndenge mais nzamba pambola na misala na bandeko nyonso na Congo na oyo basaleli pona Marie Mesamu libota ne mobimba eza na kat na ba gouvernement ba to nyonso ba chrétien ba musicien nyonso pe monde entier kolo apambola bango na misala wana to sepeli biso pe ka na France pe to sereni ka pona kat na ndeko et puis nzamba pambola bino na kat na site na bino na musala bozo sala vraiment bolalité toujours na ba image na bino ma pamboli pe ba bénédiction na kat na pe ba bonne année 2016 pe ba meilleur vœu. Merci beaucoup. Merci. Tout le temps c'est micro baladeur. Yo tu as mis sous moko sous mon sali moko les messagers. Oblong boyebi na kat na mboka na biso France évangéliste Odon Wang. Oh lelo asala musala nzambe na mboka ya France ayemba rapé to moni na ba image ayembi aza a tout ni par rapport à matanga ya Sœur Maramoni yango ndenge nini. Bonsoir.
Bonsoir Lamine, j'ai dit bonsoir Arnold, à tous ses frères et sœurs qui nous suivront de partout. Bon, je crois que nous avons fait la part des choses. Je crois que hier c'était l'enterrement de notre bien-aimé Marie qui nous a quittés parce que c'était le moment pour Dieu de pouvoir le reprendre comme il a voulu. Liwa est un mystère, nous devons décortiquer Liwa Zate. Donc, Yangoto Kutanangi Lelo, dans l'esprit de pouvoir dire merci au Seigneur pour avoir accompli sa parole. Nabo moyen de Gonabiso. Batubazota évangéliste na biso Moussa na Nzambe batu bayebi. Et un message moko oyo tungisa ba peuple na Nzambe ba o basipela na liloba na yo o basipela na liloba na bino tout balandaka dans le monde entier. Il y a par rapport il y a maman prophétesse ou ya kitaki kin pasambele ya corps ya sœur Marie basai na Nzambe na basoda baboya ki akoma na corps na ebité message nous ya ki omonya ngondenge nini est-ce que ça basalaki acte moko ya bien ya kokanga ya mone bembete ou basalaki acte moko ya mabe. Non mais déjà pour nanga je trouve que ça n'a sens té parce que pour na bato ba histoire ya église ya Congo Mama Tumba Chaoumba c'est pas une gamine. C'est une servante de Dieu qui a servi Dieu, qui a fait preuve. Il y a Maramo Nzamba Saïli na vie et tant Nzamba zo salelaye babiso mususu zaki ba bébé. C'est-à-dire c'est une puissante servante de Dieu. Nzamba Saïli ba miracle ya mingi na bomo ina mobimba. Donc cette maman ne peut pas quitter la France pour s'amuser. Et ça simplement parce que na Congo na biso na tomona bikamwate. Lelo Nigeria au Tomona Nigeria. Nigeria c'est un pays islamique. So lelo Nigérien, christianisme est comment élevé, la dimension est élevée, c'est parce que il y a une période où Dieu a élevé un homme qu'on appelait Benson Idahosa, qui avait parié parce que na Nigeria, il y a une journée Halloween au Nigeria, c'était une journée spéciale ya bandoki. Et quand c'est ce jour-là où ils ajoutent na bango, mutor salazate mutor bimate. Nzamba sisita mutumo o ya telemina marambwana pour na bato ba Nigeria, même si on a Nigeria ba c'était archbishop Benson Idahosa. Et cet homme Dieu l'a utilisé avec des puissants miracles, il y a la résurrection des morts, il y a Bamambebele dans la circonstance nyonso, Nzamba permetaka que tant d'un moment nous allons pour réveiller, redorer encore le blason, pour redonner encore la place de l'homme de Dieu au Congo. On ne sait pas ce que Dieu allait faire. On ne sait pas ce que Dieu allait faire. Et moi je pense que quelle est la bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle de la résurrection. Ceux qui ont pour ça sert, basambela pona été. Tolé la poigne. Ce tolé la ration t'a couffé ça parce que ton monde est souté physiquement. Alors si quelqu'un vous apporte une bonne nouvelle que Dieu lui a dit, elle est convaincue que si elle prie le Seigneur, ça coûterait quoi? Ça coûterait quoi au directeur de la morgue ou au responsable de la morgue d'ouvrir la morgue pour qu'on prie? Et Simba et Simbate, ce n'était pas un problème qui engageait les autres. Ils ont différents ça c'est une maman responsable, elle a fait preuve de ce que le Seigneur a parcouru avec eux. Donc pour nous histoire et église, il y a réveil à Congoté, pour des fois dans la communauté on a la facilité d'insulter n'importe qui, de citer n'importe comment. Batou que c'est une femme qui a fait preuve, c'est une maman pour les uns, une vieille pour les autres, ça dit ce n'est pas une jeune gamine. Donc elle était convaincue de ce qu'elle était partie faire, il fallait qu'on lui donne cette opportunité. Merci beaucoup. Je vous en prie, Lamine. Merci. Voilà, voilà, Boutsukolanda, évangéliste, Odon Wanga, Nengezala Kaka. Il n'y a pas le bien, on a comprendre Nengezala Kaka. Résultat, Nangai, Arnold, vous m'avez dit que c'est le Barababi, Mikolo. Au sololité, tout sur la yote. Narubaka, résultat, Narabana, Bana, qui sont les Banika, Yenai. Beau sur la terre, n'a pas simboté, Santo Dijira, chef d'entreprise, na pesi mbote na mbara kuziama balbi tokotana na kati après totalaka mamnenge zaka non vuma yoleki ba image boy baziwa. Voilà voilà nsi bino kaka toka na micro na so balader na kati ya matanga ya Sœur Marie o to tika biso l'autre mbeli bino moyembi moko o ayembaka o mokimo mba bomona bosepela na kombo ya frère Papi Elifa. Oh le loyo, aïe, ma soeur aïe, bota, oh benna, frère Carlito, oh nan, mais c'est Papi Elifa. Bonsoir. Bonsoir, poto na poto. Boninzo. Milindovu. Ouais, ça va, nous autres, Kimia Ezali.
bato bazomono lelo vendredi que c'est Marie tokota na mabele bino à Paris à monsieur Chrétien tout bosangani ils les candés une organisation. Ouais, ça va jusque là, ça va. Donc zole la ndeko na biso atika biso akundi elelo donc biso lozawa na Drancy na Blanc-Nil tozole la ye donc moko na moko aye aleli akei si biso loza awati na 5h nde tokabwana Fapeli Fawad Baibio oidaka ba monsieur Chrétien ebele oyemana batu ebele opesa banzembo na batu ebele. Est-ce que vous avez chance de travailler na Sœur Marie? Bon, Sœur Marie n'a pas chance de travailler na ye une fois, mais il y a un album il y a Pasteur Mouchaba. To yembaga na ye nzembo moko. Alors il y a plusieurs vocales il y a na kati. Donc Sœur Marie Mutabandaga et puis na kati biso to yaga aussi ça. To yaga ngai ve Kabongo Kabongo ya Vox Day et puis ve Balenza na bandeko mususu bayaka pe tosaka na bango pa musala wana na Frank Moulaja donc équipe wana nde toyaka osala intervention nde par là tokutana na Marie et puis na jour ya liwa ya Vieux Charles Mumbaya tokutana na na studio oyo Fred Deningo na pesa biso poto sala nzembo ya Pasteur Charles et ya Papa Charles nde tozalaka na ye et puis bon voilà azaka olinga biso mingi ndenge tozaka beta na Maman Tété pour y aller dans la rumba mingi de tout à beta à chaque fois d'accord c'est là parce que ça l'a rappelé remix ya nzembo ya oh libala linga mingi ya ça remix nango donc tout le temps sur un concert moko inter biso to beta na Rebecca Malopé ya zaki na inter tanga yoki que to beta na c'est à Kitty pour y repasser biso bout donc voilà que son âme repose en paix. Voilà, souvenir ni malamu oyo garder pour naie par rapport n'engo betaka na batu mususu par rapport na ye souvenir ni malamu. Bon, ngai Maria za na ba souvenir ebele. Étant artiste, ba souvenir ça que il travaillait tellement bien. Ngai loko na lingaka rumba mingi, c'est-à-dire Maria a travaillé rumba, c'est-à-dire si travaille la rumba pardon, a travaillé vraiment comme il faut. Donc je vois que non azuyo kaka po ACP noté. S'il s'agit de beta rumba comme il faut de batu ba yebi yango ba betia. Donc biloko belé a beti vraiment ma professionnel. Oyo ka musique na ye quelque part ne batu ba lobaka ono beti lokwa mokili mais eza profession. C'est-à-dire profession na ezaki musique. Donc yango wana en tout cas ba souvenir na tout fa ekotika na biso par rapport à nzembo na interprétaka pona ko tsala na kitala tsala yawa ngolu epesa mina mwasi na ye album wana ba travailler ngo vraiment sérieux donc ba beta yango pena ba professionnel ba beta album wana et puis so yoki na niveau ya son na niveau ya qualité tout est vraiment impeccable. Voilà, on a ba souvenir ya Marie. Moi message na suka message ya suka ezali ke bon to ndeko na biso atiki biso ba na nzambe bona biso atiki biso te a précédé biso pe to kolanda ye pa yo ya zali donc loko to koloba kaka na famille biso to ko consoler bango te ata to ko sangana boye to ko longola bango douleur bazana ngote muta ko sunga bango na douleur e komeli bango na biso zaka nzambe apesaka ye mtazwaka soki bongaki na nzambe ki azwa ye na moment oyo to pesaka lokumu na nzambe ba na nzambe tolela Marie lokola ba na nzambe tolela bango lokola bato mokilité bazolela avec des mots makambo belé ya oyo zo kumisa nzambe te biso ba na nzambe to kumisaka nzambe soki ndeko na biso moko akei kolanda nzela o biso no sto kende donc faut to kumisa nzambe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Lamine. Si binora toaka na miko balader na kati matanga le vendredi tozana ba maman na biso ba sœur na biso ba ya na biso o bomona ki mkola réunion o animé ko zwa avec engagement qui joue matanga ya rolesa biso sala moi café moi thé tout monde qui peut na concert le lo na image azolela
Bonsoir, maman. Bonsoir. Tu as une émotion, makasi. Tout le monde qui est là, tout le monde a une relation, une relation avec moi, na Sœur Marie. Sœur Marie Aza, sœur nanga d'abord en Christ. Aza ndeko na lingaki mingi pe na banda ko respecter vis-à-vis ya comportement na ye envers ngai. Pe vis-à-vis à mosala banda ko sala pona Nzambe. Donc la relation qu'il y a eu, c'est une relation sœur en Christ. C'est tout. Yango mukolo tout o batu ba fana pona matanga na ye. Yango link pesa mo batu moite mo kafu mo mikate yango wana. Ezako tupona bongo te ezaka ke soko perdre ndeko na yo. Tant que bazo kotala yo faut ko yeba ko yamba bato bazo kotala yo. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire toujours ça la mona nous pour na lokumu Nzambe to yeba pe ko yamba parce que bato bazo kotala biso bantu bazo uta mosala baza fatigué. Donc faut to penser pe que tant bazo ya malili pe zali ba mela mo eloko kwa moto pe bali ba ko kolia moi quelque chose. Donc c'est pour ça. Maman yo ko pesa message ya malamu la tiki mwana na ye. Atiki pena maman na ya mukolo o lelo maman comme ko mo menace na bato mukili mwana bato nyonso conseil nyoko pesa na maman ou na mwana na kopesa ka conseil Maria azaki moto ya za kosala Nzambe ekimelo ya solo eza kaka Nzambe likonzi ya solo eza Yesu Kristo. Donc ezala Mama Sophie, ezala Ruth, la fille de Marie Misamu na zoka okoloba likonzi ya solo eza Yesu Kristo ekimelo ya solo pe eza Yesu Kristo. C'est tout ce que je peux dire et encore leur dire bazala forte na ba moment oyo eza facilité. Mais Yesu aza muto abondi eza Nzambo abondisaka mitema na biso aza Nzambo afortifiaka biso na tango apasi ya azalaka wana mpona kopesa biso kimia na mitema. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tous a toujours dans le micro baladière ba ministère chrétien baza ebele to a ser na biso moko plein de solo. Bonsoir ma. Bonsoir. Bonne Kolongo no po iswa sana bomoi. Voilà. Et batu batalaki hommage au bosalaki monde entier na kata Kinshasa ba molaki vraiment na plein studio ozaki na émotion makasi o bana ikolela siko boni. Oui, nakoloba nous rendons gloire à Dieu. Il y a des maîtres temps et circonstances, il y a pesaki biso, il y a zui. Nazoloba à chaque fois et sengo na ngai naza convaincu que na retraite au ndeko nanga Marie à Kotaki Nzamba yokaki et c'est la volonté de Dieu moto ekokisame. Et j'ose croire que un jour dans monana peut-être komisa Nzambe longo na lola parce que Bible lobi que le mort en Christ ressuscitera en premier. Et j'ose croire que ma sœur azo glorifier Nzambe sika azali yango pe esengo na ngai yango wana kolela emsuto ozolela kokabona nzoto ebongara boni atomona ki alekaki boni sœur kinganda aza bien soto kabona nzoto ça fait mal. Mais surtout na spirituel, nous savons que nous glorifions Dieu pour ça. Et nous glorifions Dieu na grâce à cela qui biso to yebaye yé a pesa ki biso likabo poto zama kabo o nzamba pesa. Donc nazali kabo nde komso azali kabo yo pozo landa biso ozali kabo mais siko likabo nzamba tindi yo na sena moyi o sa na onini pe ozo sala nini eza pona gloire ya nani. Vraiment, notre sœur Marie, que son âme repose en paix, et etikalisiko biso ba otozana bon moi vina biso zandengenini. Car je sais une chose, que le seul chemin, c'est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Ni bat bazo kake, ni bat bazo mona, qui est malobo zobima, qui est ba ministère chrétien, vous avez na boyo kanité, vous avez na division. Oh, tout le monde a cherché biso ba oh tout ça comme ça la média tout le monde a rempli bino ba ministère chrétien na Paris na Europe vous avez moi la division vous avez na boyo kanité mais ce que les sons ni obozui par rapport il y a
et bembe sœur Marie o atiki bino. Vraiment ko kende ya sœur Marie eza message. Sikoyo mutu na mutu azana lolenge azotanga message yango. Vraiment ezala kelelo pona biso nyonso. Ezala kelelo ezali sonnette ya cloche que réveillez-vous. Vous ne devez pas être comme ça, il faut être comme ça. C'est ça que Dieu attend de nous. Car Jésus-Christ viendra chercher une église sans tache ni ride. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce par amour de lui. Parce que par l'aide du Saint-Esprit, tous allons vraiment unis, tous lingana ya solo, et puis tous l'accès bolingo on l'air tous en bon moi. Nena bon moi so linga mama rema, yebisa mama rema la linga kayo. Soki na linga ka mon frère na biso que mon frère je t'aime beaucoup. Et lingité si je te dis que je t'aime beaucoup, tobi makaka te. Pour biso ba congolais e moto na biso ba mo boy. So yebisa ndeko ah mon frère je t'aime. Ah bon? Ora. Te totika mamwana. Bon ma bé. Donc l'air tous en bon moi boy. Ce qui est pousse vraiment, ce n'est pas pour me jeter de fleurs, mais par la grâce de Christ, je dis à beaucoup de mes frères et mes sœurs que je les aime. Nalingina zelate l'air est comme trop tard, parce que j'aimais Marie. Dans mon cœur, je l'aimais. Oui, je l'aimais. Et elle sait que je l'aimais. On s'appelait, on parlait. Je l'aimais. Ça va, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis aussi. Voilà, tout le côté toujours comme ça micro baladeur n'engue zalaka. Tout le côté toujours comme ça micro baladeur n'engue zalaka. Tout ce qu'on a sur la carte qu'on a tout dans la image. Voilà, les amis, nous avons toujours dans matanga. Tout Monique, c'est même qui a battu nyos. Bah pour des veaux saza, bah tout beau moni, bah mais c'est tout bazawa. Pour des veaux saza. Bonsoir. Bonsoir, Mundekona Boni. Bonne journée. Voilà, mais qui m'a zali. Nangolo kaka yobi kaka donc. Voilà, donc qui m'a zali. Tout le bara bon. Voilà, frère de vous, ce monde qui est vraiment. Mukolo, c'est Marakufaki, tout le monde peut bien faire des photos, mais belé. Tant on a une nouvelle sœur Marie à Tigi Busso, Santa Kindengino, je la rappelle. Bon, nouvelle sœur Marie, n'a pas réalisé un moitié. Je crois, je crois 15 ou 20 minutes après que Luana est. Donc, ça m'a pas si triste pour que ça ait été titongo, donc na moni pina tongo yotana. J'ai imaginé Moutobozala qui n'a à peine, Bosololi. Mon projet, Azanango Atalisio, Nen Bogo Sungaye. À côté, à la carte Masolo, il y a production, il y a cinéma. Nous sommes au Sala, nous sommes à la c'est pas dans notre casa, donc à CP là qui a buvé. Donc, dans un abino, donc vraiment, tout cela est belé. Yo koto yo, moi ministre qui va choquer, donc et le moment insupportable bon. Après tout réaliser, on doit les lois pendant des temps la monnaie pendant qu'ils n'ont pas conduit, devant réaliser pendant que vraiment mariage à soutien. Pour le besoin nous on moi on filmer, moi j'ai tout cas dans la là. Pour besoin on travaille scénario pour tout ça la mamboile. Donc on a mon ndengona mais quand on a moi que non akundami non à comprendre que vraiment dans un soutien quoi. Pour de vos messages nous à souka ni no goza nango pour la moi avec pour la libota na. Bon mais moi pour la libota na 5 ans courage. Balanda bilobelate Marie à la kisi à solo que j'ai monté en entendre. Balanda ba spéculation te biso toza ba oyaye to na passe. Je sais que na liwa Marie et pesi biso ba enseigner belé ba leçon belé to tirer. Donc les ala malamu balinga biso ne toza na bomoy. De biso to sa musala boy ba encouragement ezala. Les ala teta muta kufi pour la tiba costume boye n'importe quoi, n'importe quoi, mais tant que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de sungi, mais vous avez besoin mais la commission Nzambe vraiment parce que nous avons malamu, donc nous avons confondu et si vous avez que Marie Moussumuki, mais Marie nous avons honoré, a élevé le comme un serviteur de Dieu. Vous êtes dans la poto.
mais bateau na kin parce que moi il y avait une délégation à ma membre groupe parce que là qui a un protocole parce que les missions babi papa de Vos du jamais vu. Oui ça mina Kinshasa c'est du jamais vu. Donc heureusement on ne peut pas conduire babi que bien que va regretter nenge mokonzi général quand m'a mis il corps avant tout par rapport à l'instruction parce que ce que là il est comme à 14h et on a la dégâts et on a route donc on va regretter sous ma casse. Bon, tout comme ça, Nzambe, mais à l'accès mis à solo que vraiment Azalaki Mouto, Azalaki aimé donc famille, beaucoup de courage, Tozali, te soutenir Ritz, vraiment ma fille, beaucoup de courage, n'avait que Longon Nzambe, Torosa la bika moi Nzamba au soutenir, il est le père des orphelins, donc à Kosungayo, à Robatelayo, donc courage na libota et puis na baninga sur artistique autre qui peut mener à Marie, vraiment beaucoup de courage, n'avait que ba projet na yebiso na bino to yebi ngo ndeko Caleb oyebi to solana Marie oyebi tout donc zaka masolo to kofanda calmement qu'est-ce qu'on peut faire pour notre sœur nous amala mi voilà ce que je peux dire là. Merci beaucoup ndeko Langai. Voilà on beaucoup landa président de Vos ngape na clôturer émission ndenge zalaka bolani ma merci trop na suka émission et monsieur Sili bolani ba monsieur chrétien bolani ma mutu ndenge zalaki na équipe ngamoto na équipe na venanga edino image pendant sango ya kokoni na lubara toujours wana venanga penda ya katimini ba o boyi ba bibna to yami penda ve maboko ofunga ma ve penda pe asimi micro mais réalisateur pe asimi micro c'est qui c'est edino image na pesi ba mbote ska azali na pesi ba mbote ya bato nyonso tika toza a to na sel Lovelis yango yo babi sali oyo ezaka moko na Paris o baskoka batute ba décoration ya bango moko hôtel loué salle il y a fête toi na salle il y a 300 personnes à 400 personnes toi na salle il y a 250 personnes à 200 places toi na ba salle il y a 100 places toi na ba salle il y a 150 places toi na ba salle tout no lingi olongo salle fête na yo bien au CP là vous allez décider Lovelis numéro na biso ezawana contact ezawana mamuto yana 24/24 ya boye bazuapi bambote toujours na bato nyonso oyo balingaka lami donvo na bongo na Véron Mangoy na bandi lisusu na Didier Mayabu mutema ya Rit etika ya Zali bambote ebele Didier Mayabu Rit Karabanki bambote vraiment parce que bato nyonso balingaka ngai Aron Bitoga motema ya mama Bougite na pesi mbote na Lumière Isengo motema ya Bibi Chanembo na pesi ba mbote na Ngos Club Elanza na pesi mbote na bato nyonso na pesi mbote na ya bébé Chane Lourde Bondi na pesi mbote na bato nyonso o balingaka nga na pesi mbote na Junior Kadia Maxime Media le meilleur réalisateur na pesi mbote na bato nyonso babi ndenge zala kaka bato tout toi na mawa babi biso to internet tout la respect na bowe bato bakufi to na respect na bango bato basala misala oyo basala misala na internet to na respect bandeko nyonso basi mibali to na respect na bato nyonso ndenge zala kaka merci tout le monde na prochain numéro ciao www.potonapoto Wow.
www.potonapoto